Mais na libanda pe koza na ba prix mususu po bato bateka libanda neti na bureau kuna na biso bato awa ba prix ala différent. OK. Siko ba graine na ye teka maka combien de pas ku ya dépense na ye tokoti siko na business ku ya dépense na ye aux intérêts 25 mètres okosomba ba graine ya combien et puis ba kisi ya combien potango koteka est-ce que ça a bénéfice? Bon. En tout cas na bilo nyonso tolona na bilanga biloko perte ya lakate. Nyonso soko loni yango yebelaka batan. So yebita nango oloni yango oliela mpe mbongo bien. Mais ezala ba période mususu so loni eloko boy. Neti betandi wana ba 25 mètres lona ye na il faut o calculer période na o penzake biloko ezate ndoko lona. Mais soko loni na batan mususu boy okolona même ata nombre ba banjo. Au moins la Pologne batika pe kosomba ngote parce que alia makana mais alia makate lokola ba matembele lokola ndunda lokola ngai rien mais alia makana c'est que ça na ba ekolo donc balia kango mingi ça ba ekolo musu ekipana ngo ekipango para penzati. OK nga donc ça ba bilo mo mingi balambela ngo pona posa mais penzaki yo otieli pena bana boza na bana mingi pe okotia pe na ndako bo penza basepela nango penza te majorité bana mingi parce que lo etambolaka mingi o bana bazolinga makasi na ndako mais o ezaki bana bazosepela nango penza te au moins pe marché na pesa la bien te so marché yango ezalaka bien te pourquoi bozolo nango le marché eza bien te eloko marché ezalaka bien na lobi que ça dépend de période dinaye ndeti bino période nini o bolo na ba mois période neti à partir à 5e mois 6e mois sokoloni bien 7e mois déjà sokoloni yango marché nango penza o réussir yango te et tout là donc bino d'abord comprendre déjà ba technique ya na légumes par rapport à marché donc tout ça la biloko nyonso tolonaka il faut eba calendrier nango po biloko nyonso tolonaka et un calendrier nango kolonela ngo ezala dongo eza na période mususu au moins la penza ke luya lozo teka biloko boye jamais retourner mais tant moko boye penza mo na pe to fandi nango to luka ba client biloko mingi po to teka na bilanga ndeye pazali. OK ndeko message nini okopesa na bato oyo baza posa balona ba mijubuju pe ba o balia nanu te balingi balia conseil ni okopesa ba o balingi ba meka yango balia basomba to ba o balingi basalela yango marché donc balona pona koteka pona baso pe revenir bien message to conseil ni okopesa na kopesa na ba o balinga balona soki aza na posa kolona ngo fatale la période nango parce que muto alinga te ke a dépenser mbongo na ye tango a dépenser na suka nango asala perte muto alinga bongo azate eza na ba période na yo kolonama période lokola ba 6e mois 5e mois sokoloni bien mais so yo lona nango au délai 6e mois wana penza marché nango ezala esimba te pe kolia na ye bato balia kango wana nga na loni po na moni ke ba client mingi ba préféra kosomba ngo na ba période mais o etretaka na kora mutu nde wana na ebite wana eza biloko nde minganga mutu bakosala ba test na nde bakoyeba mais eloko moko eza na protéine eza na protéine ya makasi mais yo pe de joli yango kango goût na lia kango na yo kango goût pe promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Mbote mingi balandi ya Fantastique Info Télévision, eza bongo modobe na bino ndeko bavo the best. Kande tu esaka bino be formation nyonso tu ezolika na secteur agriculture, eza kaka na antenne bino Fantastique Info Télévision na magazine nango agrobusiness to kiti bongo na site agricole pour malebo masina rai et pa web tozali na bloc nini ndeko toza na bloc Mavinga toza bloc Mavinga donc bloc Mavinga
Ava kokoma village bapoto donc toza wana toye vraiment pour la découverte toye sakabino fantastique info na magazine nango découverte toye kokuta légumes mujibujibu mutu azosala yango nde akomeka koexplike biso lolenge nini esalamaka epuis eliamaka na baekolo nini eliamaka na banani epuis soki na marché nango ekendaka lolenge nini nyonso wana na sujet ya lelo tozoyobela mujibujibu donc par rapport ba découverte bokoyeba bango peka na masolo na biso ya mokolo ya lelo voilà tokutana ndeko tosola na ye po bino moko boyeba nini toye kosala awa mbote ndeko mbote. ok tala caméra comme ça tosolola tomoni oza en plein travail tomoni mosala yebisa biso tomoni mujibujibu na mabele nayebi te eza bakombo ebele oyo bobenga yango to ezaka mujibujibu eza lokola na de langue na biso toza nango na Congo na bato ya bandundu babenga yango mukengedi. Mujibujibu eza na baluba nde babenga yango te pardon baluba nde babenga mukengedi. Bon bato ya bandundu mujibu nde babengela yango yango wana nde tobengi biloko oyo nde tolonaka yango boye eza na semence nango tolonela yango eza na forme mbika. Forme mbika soki otie ye il faut tango zolingo lona ye il faut nanu kotanda semence ne na moi tango tandi yango azwi mwa ba moi après soki oloni ye kolona oloni tolingaka kolona yango parce que toyebi ke ata kotekama ne prix assez mais aza na rapidité ya kokola. Par rapport ya babiloko mosusu nde tokozela mamuso kozela ba 1 mois na ndambu me ya betaka 3 semaines to 18 jours pour mona pe oteki ça dépend mabele. Ok mais kana ko expliquer biso to par rapport ya explication par rapport explication expliquer biso clair yebisa biso eza ba saison avant kolona mujibujibu eza ba saison oyo bo préféraka kolona yango to ezali saison moko exigeant oyo esengi mujibujibu ekota mabele to ekipaka saison te ekipaka saison ye ndenge aza boye azotala pe mabele nini okolonela ye parce que aza biloko moko akoka kosupporter humidité te soki humidité eleki makasi en tout cas oresir ye te ye azaka biloko moko ya ba saison sèche saison pluie ezalaka mwa pasi po resir ye nde ezalaka wana. Bon expliquer biso tie graine na mabele après combien de jours pona ekola 3 semaines 18 jours déjà oteka de 3 semaines déjà abimisi 18 jours 3 semaines déjà etekami banzo buka to 18 jours ça dépend ya mabele ndenge aza na fini sikoyo pona 3 semaines wana pona obuka marché kende na lolenge ya bien nayebi te est-ce que eza ba chrétien oyo esengaka mujibujibu kotia ye pona o mériter 3 semaines wana par rapport ya ba nombre ya mikala na oteka wana ndenge ya normal. Oui kaka nde tolukake to traité ndunda nde pe baluka ba traité nde pe tolukake faut pomper ye pe faut kopomper po aza na banyama moko o kaka baliaka dongo dongo o baliaka ngai ye pe baliaka so po pompa yango te okosutuka pe nyonso pe sili na lolenge na lolenge banyama balie kolia pe banyama balie wana omona pe ala koti pourti apoli sili pe. Voilà internet nyonso toyesaka bino TV za radio te par rapport ba découverte tolobaka toyambaka bato mayele tobenga bao ba professeur bana na poto boyebi parce que balobi moto aleki moninga mayele aza te moto na domaine na ye topesa ye lokumu na domaine oyo aza na yango parce que ngai soki opesi nga bakongo barosoir oyo bamoto propre nasala bilanga botiki nga moko na kobanda na gauche ti na droite bokomona réaction moko ya bilanga na osala eza te parce que nayebi te oyo ayebi nde tozolanda wana eza orientation bana poto toyesaka bino par rapport ba découverte ezaka na antenne na bino Fantastique Info Télévision tozo continuer na ndeko toyeba vraiment suksi ya bujibujibu eliamaka na banani et puis eza donc légumes ekila bekolo musu baliaka te to lolenge nini eza ekila te bekolo mingi baliaka yango eza neti baluba
balinga yango kolamba na bango balamba ka nde balamba bandunda na bango mai ka ndenge wana alambi baliaka yango mpe eza kitoko. Misusu balinga kolia yango mingi surtout bayaka bato ya bandundu baliaka yango presque mingi na nguba mobesu nde balambelaka yango. Yango wana bekolo mingi baliaka yango eza kaka baluba te, eza bato ya bandundu eza bangala bakongo eliamaka. Siko na ba légumes nyonso tout légumes nini oyo balambaka marque moko na mujibuju aza lokwa nde balambaka par exemple nde balambaka Pointe Noire nde yango wana pe balambelaka. Ok, siko na 3 semaines wana nayebi te akomaka azaka lolenge nini pe adevelopaka lolenge nini po koma niveau kobuka. Na 3 semaines wana deja koki na ta ya kobuka mpona kolia nde yango wana esengi ke kobuka po alongwa. Soki aleki deja ba 3 semaines akomba 4 semaines abandi kobeba. Sikoyo na babandi mbandi moko botekaka ye na combien parce que ezeloko ewumelaka te na marché donc ezali légume moko otie lelo komo compter 18 jours to 3 semaines mpona vente nayebi te bandi moko otekamaka na combien. Ça dépend ya ba période neti ba période lokwa biloko eza nanu te ebungi wana biso na kati awa 35 000 30 000 euros teka to 25 000 ba prix na ye mais na libanda pe koza na ba prix mususu po bato bateka libanda neti na bureau kuna na biso bato awa ba prix ezalaka différent. Ok. Sikoyo ba graine na ye tekamaka combien de pas ku ya dépense na ye tokoti sikoyo na business ku ya dépense na ye aux intérêts 25 mètres okosomba ba graine ya combien et puis bakisi ya combien po tango koteka est-ce que ça a bénéfice? Bon, en tout cas na bilo nyonso tolona na bilanga biloko ya perte ya lakate nyonso soko loni yango yebelaka batan so yebi tan yango oloni yango oliela mpe mbongo ya bien mais eza na ba période mususu so loni eloko boye neti betandi wana ba 25 mètres lona ye na faut o calculer période na ye o penza ke biloko eza te ndoko lona ye mais soko loni na batan mususu boye okolona même ata nombre babanjo omona po loni boye batikali pe kosomba te parce que aliamaka na ye mais aliamaka te lokola ba matembele lokola ndunda lokola ngai rien mais aliamaka na ye c'est que eza na bekolo donc baliaka yango mingi eza na bekolo musu ekipa yango para penza te. Ok. Nga donc eza ba bilo mo mingi balambela yango bapona posa mais penza ke otieli pena bana bo eza na bana mingi pe okotia pe na ndako bo penza basepela nango penza te majorité bana mingi parce que loko etambolaka mingi o bana bazolinga makasi na ndako mais o eza ke bana bazosepela nango penza te au moins pe marché na pesa la bien te. So marché yango ezalaka bien te pourquoi bozolo nango loko marché eza bien te et loko marché ezalaka bien na lobi ke eza ça dépend ya période na ye ndeti bino période nini o bolo na bongo période neti à partir à 5e mois 6e mois soko loni bien 7e mois déjà soko loni yango marché nango penza o réussir yango te etula donc bino d'abord comprendre déjà ba technique ya lona légume par rapport ba marché donc tout ça la biloko nyonso tolonaka il faut ba calendrier nango po biloko nyonso tolonaka et na calendrier nango ko lonela yango ezala dongo eza na période mususu omona penza ke luya lozo teka biloko boye jamais retourner mais ta moko boye penza omona pe to fandi nango to luka ba client biloko mingi po to teka na bilanga nde ye pazali. Ok, ndeko message nini okopesa na bato oyo baza posa balona ba mijibujibu pe ba o balia nanu te balingi balia conseil nini okopesa ba o balingi bameka yango balia basomba to ba o balingi basalela yango marché donc balona mpona koteka mpona bazwa pe revenu ya bien message to conseil nini okopesa? Conseil na kopesa na bao baolinga balona soki aza na posa kolona yango fatale la période nango parce que moto alinga te ke a dépenser mbongo na ye tango a dépenser na suka nango asala perte moto alinga bongo aza te eza na ba période na yo kolonama période lokwa ba 6e mois 5e mois soko loni bien mais so yo lona yango au délai 6e mois
wana penza marché nango ezala esimba te mpe kolia na ye bato baliaka yango wana nga naloni mpo namoni ke baclient mingi baprefera kosomba yango na baperiode oyo mais oyo etretaka na kora mutu nde wana nayebi te wana eza biloko nde minganga mutu bakosala bateste na yo nde bakoyeba mais eloko moko eza na protéine eza na protéine ya makasi mais yo mpe deja olia yango okango gu naliaka yango nayoka yango gu mpe nasepela nango makasi. Voilà. Merci internet nyonso to besoin da biso partout à travers le monde to esa rabino TV za radio te papa ba découverte yambaki ndeko awa na Mavunga na blog Mavunga na site agricole Mavinga na site agricole pour Malebo Masina Rai mais pas wapi to e ko sa découverte par rapport ya légumes automone awa na kombo ya mujibujibu donc mujibujibu mujibujibu ebongami bongo na ba ekolo oyo babengi bayaka mingi baliaka yango bayaka donc kati ya bato ya bandundu mpe mingi baza na baliaka ok na baluba baluba babengi yango na kombo ya baluba babengi yango na kombo ya mukengedi bato ya bandundu nde mujibujibu ok donc entre différence ya mukengedi ya baluba o baza baluba bazwanda biso partout à travers le monde légumes yango mukengedi oza posa commande contacter Fantastique Info Télévision tokutana ndeko aseli yo commande ya mujibujibu elandi yo partout ozali bato bandundu o babengi yango mujibujibu donc oza posa yango partout ozwanda biso partout à travers le monde eza bilei eza pe na bekolo mosusu o bosepelaka yango koleka bakolo bakolo légumes donc vous contactez Fantastique Info Télévision boza décidé pour na découverte na bino o nene commande na bino donc ou nyonso ba opé baza posa basala marché na yango boyoki nde ndeko apesi conseil pe message donc ezali eloko moko soki oloni yango 18 jours to 3 semaines yebaki ozo récolter déjà mbongo na mais par rapport ya coût ya dépense nde ndeko alobi donc elo na eza vraiment période bon nayebi te question ya suka est ce que graine nango nayebi te opesa nga déjà prix ya graine nango mingi tosomba yango na Pascal kotabeka te ok ekolo nango eza ça dépend temps mosusu oyoka 6000 bapériode mosusu mpo omona evarie ekolo ekoma ti ba 12000 ndeti ekolo nango okoki kolona combien de bandi 3 ça dépend babandi neti babandi ya mesure anga boye awa nyonso atuna lona lokola 3 bikolo na 8 bandi ok 3 bikolo na 8 bandi parce que par rapport à 3 bikolo ndenge otekele omoni ki oza na bénéfice ebele oui na bénéfice mais ezaka calcul ezaka calcul eza pe yebaka ka période nango ya kolona po so oloni na faux période en tout cas osala moko te. Voilà ndeko tokomi vraiment na suka ya tranche magazine ya mokolo ya lelo ezalaki bongo oyo azalaki liboso na bino mpona présenter bino magazine ya mokolo lelo ezalaki ndeko Bavon de Best na invité na biso ya mokolo ya lelo oyo tozalaki na ye awa na site agricole pour Malebo Masina Rai na bloc Mavinga donc ndeko nani ndeko trésor oui ndeko trésor nde tozalaki na ye oyo asali intervention ya mokolo ya lelo ya mujibujibu na mukengedi donc na mukengedi merci à Montréal bureau 2 donc na bien bureau 2 parce que yende azalaka vraiment partout oyo bavoie de besa tambolaka mpona mambo etali découverte yende azalaki bongo na nsima ya caméra oyo abimisinga na frère trésor tozala liboso na bino mpona kolobela sujet lelo ya mukengedi na mujibujibu par rapport à ba différentes tribus oyo bengaka yango baluba bazobenga yango mukengedi et puis bato banduni bazobenga yango mujibujibu sujet tozalaki nango lelo mokolo yango lelo yango wana topesi ba conseil pe to interpeller bao baza posa olona baya balona bao pe baza posa bateka baya bao pe baza posa commande ba contacter toujours Fantastique Info Télévision ba causer à décider mpona ba commande na bango to ba message na bango. Merci à PDG Lucien Bokite, notre docteur toujours d'Alebo. Merci d'inviter Nabiso Ndeko Trésor. Totombeli Obotondi. Merci na ba abonné en Fantastique Info Télévision. Tout le monde a une belle